C'est tout comme Sikoyawa. Ceux qui vont critiquer Félix, il faut accepter, c'est comme ça. Et ça, quoi, ça, Mouloubate. Au moins, il faut le contrôler. Langage, il faut contrôler le minimum. Babiloko, vous avez mis la minoko. Yango, wana Sikoyo, et zali kobe bisabino mingi. Kabila lobaka te bayininga po na zaka tangete. Mais sango yo ozoko loba makambo ningona. Boye ba trebe ke ezako l'accepter que tribalisme. Division. Maloba na bino ezoko koti sa division. Maloba na bino ezoko koti sa tribalisme. Maloba na bino ezoko sala mabe na bato. Bino boza na tango kubunda na bato te. Bino boza na bato ko sala misala parce que vous avez le pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Bato musu balobaka oui. Mais makambo boza ko lobaka buyo makambo lobia neza mabe makasi. Ngamu tunaza ko ebiso makambo neza mabe makasi akolobake bato bazoyi na Félix parce que aza muluba. Te. Bato bayina ka Joseph comment il s'appelle? Joseph Kabila. Est-ce que Kabila abane ko lelake na bato na yeke bazolinga ngaite po na zaka tange? Toka ka ngo atamkulo mokote. Malobena bino il faut qu'on contrôle les autres ça mabe mingi. Tout d'abord ba tribaliste ya minene. Et ça bino. Ba tribaliste ya minene. Et ça bino yo Félix Kabuya Rex Kaza pardon, comment il s'appelle encore notre ami ici? Nani Peter Kazadi. Bino bato bokangi comment il s'appelle? Bokangi Kabund, po Kabunda za mutu ya kananga. Soki mutu Kabunda za mutu ambujimai, ba sa bimi libanda. Bokangi Kabunde po azali mutu ya kananga. Yangono bokangeli ye. Po aza mutu ya kananga. Soki Kabunda za mutu ambujimai, be aza na prison te. Mais bokangi Kabunde po aza mutu ya kananga. Félix, président de la République, mutu ya ambujimai. Peter Kazadi, ministre ya intérieur, mutu ya Mbujimai. Kabuya, secrétaire général ya IDPS, mutu ya Mbujimai. Bokangi mutu ya kananga. Kabunda fani na prison, une année comme kokoka, sans jugement, sans quoi. Pourquoi? Parce que ça mutu ya kananga. Bozaba tribaliste, bino. Bozaba tribaliste ya minene, bino. Félix mutu ya Mbujimai. Akangi, et Kabunda na prison pour aza mutu ya kananga. Peter Kazadi, mutu ya Mbujimai, akangi aza ko telemela ke Kabunda akufa na prison pour aza mutu ya kananga. Yo Kabuya, o telemeli makambo ya Kabunda. Kabunda akufa na prison pour aza mutu ya kananga. Ba tribaliste. Bozoko bimozoko labo bayini nani bayini Félix parce que aza muluba. Mais c'est maloba na bino. Ndenge bozako loba, ndenge bozako sala, ndenge bozako bino bokonzi ya biso baluba, bokonzi ya biso. Tout ça ça fait mal aux gens. Est-ce que boso boni bakatange bazaki na pouvoir, bazaki ko sala ndenge bino bozo sala. Obiso bakatange pouvoir na biso, tout ça. Les lois to ko ni maloba ya Olive Lemba. Olive Lemba alobaki te baluba soki bazui pouvoir bakonyata bino lokola bakayas. Les lois to pesi bango raison. Botika kolela tribalisme e uti epa na bino. Tribalisme tala na présidence, ba conseiller na réunion. Plupart, ce sont les gens de Mbujimai. Tala bato azo nommé. Baza bato Mbujimai, bato akananga baza wapi? Bato akananga baza wapi? Na présidence. Botala na bato nyonso azo nommé, bato akananga baza wapi? Kaka bato Mbujimai. Bino nde ba tribaliste. Kabunda fani na prison parce que za mutu akananga. Mais soka za ka mutu akananga te. Mbe asa bimi. Pourquoi? Parce que Félix mutu Mbujimai